Marcelo Abali. Abali. Abali Esther. Abali Esther. Ah, maman. Et ça m'a bien, ndengi Abali avant vous. Namoni maman Blanche Mawa. Mawa Sundeli Mutude Akinda Kina déjà. Mawa. Akinda déjà. Oui, peut-être Marcelo Azakwado. C'était capo. Moi, je pense. Oh, Abali Wana Esther. Agno c'est souvent de bon discours du thé. Bango bakena sani na Istanbul na Turquie. Na maman Esther. Na madame Waliboso. Maman Blanche. Bakena sani na Istanbul. Balobini ni vous de bon discours. Ba Libanais, ba Chinois, ba Indiens, bazo profiter na mboka na biso mona Chinois ti Chine azoteka grossiste azoteka détail, Libanais azoteka grossiste azoteka détail, ce que ba Congolais ba très ka approprier na kata distraction moni. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Maison Awatosa. Chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka tokisina metro chateau ngutia da kayau. Kayau awa. Ah, vous avez Kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyé bas. Chaque monde d'abord à chaque chose il y a un métro. Ils sont là, ils sont là, les bannis. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côté. À ça mon mboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tout le bela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman ba zo tambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampo ba maman. Ba nduka ba maman. Ba maman oyo bazana besoin au sala taille. Pour na kokita mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene. Alingi azala na sima munene ba hanche munene. Dipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait saint mollet hanche. Non, non, je m'en ai. Oh là là, et là, on va faire ma balle. Et ça pour une balle. Voilà bandeko, bonsoir, bonjour, ça dépend ngonga, butalaka, biso, presque mukili mubimba na chaîne Bino Congo Révolution. Merci à Tozana Bruxelles, Tozana Katia Belgique, Mboka, ya Loi, place siège, ya Union Européenne, place Makame Belé et Salamaka Nakati ya Bruxelles. Okuki ko leka Belgique te sans okutana na kulutu na biso bo kechu aya. Okuki jamais ko leka Bruxelles sans okutana na kulutu bo kechu. Ah, bonjour. David, Mombele, mon papa Mombele. Yo ne mutu bunga Goliath. Ngam na bomba Goliath. Obo mabatona te, obo mama Selote. Marcelo Abali. Abali Esther. Abali Esther. Ah, maman. Et ça m'a bien, ndengi Abali avant vous. Namoni maman Blanche Mawa. Mawa Sundeli Mutude Akinda Kina déjà. Mawa. Akinda déjà. Oui, peut-être Marcelo Azakwado. Kwado. Kwado ndeni. Kubamba bambat. Abambia. Normalement, la logique, nous avons connaissance dans le pasteur, soit Koufeli, moi aussi. Il faut ça combien de temps? Attends 10 ans. 10 ans avant de casser? Avant de 5 ans. Bon, toi, Babanto, hein, bon, moni,
ndenge na moni wana kota mwasi bazolela mama Blanche bakomi koevoke na cimetière mwana na biso akufi ndenge nini bon moni biloko soi-disant basala nzambe wana bamemi mpe Congo mateya na bango na mabe na lokuta na mensonge bon balobi les morts sont morts mais bife baliwa moko ezalaka mpe ya clair mpo mwana na bango mpe abelaki te mpo mama Blanche amatai ne mpe na aéroport andilisa malade sikoyo eloko namoni na kete grand frère na ye na ndenge bamama baloba batindi bato na Turquie kuna na Turquie mpe bamoni l'hôpital moko te o mama Blanche azalaki biso tolandaka kaka wa famille ya mwasi azoloba tomona yango mpe suspect bon abali ne mpe mwasi ne mosusu Esther akeka na chambre ezalaki aye na Blanche. Est-ce que ça vous interdivement aza passé à liboso oyo abali oyo mwasi akufi après abali avant? Non, liwa nde ya mwasi ekufeli moto to akokufa nga na kokufa mombele pa kokufa papige na kokufa tout le monde toza beterrel te mais comment mwasi amati na aéroport andili nzoto makasi et puis oyo akufi lelo lobi ebembe ezongi po bafamille ya mwasi bazotalaka ndenge mama Blanche basololaki na mama et puis bavosi mosusu mama Blanche azosolola na mama na bango neti David Mombela opesa rapport ya belle sœur et pas mère que tala mwasi nanga na ndako tovandaka boye biloko to wana ebimi bon mama Blanche akei bon Marcelo mpe abali ndenge abali wana eloko nazosete kapo mwasi mpe oyo abali wana Esther akino sese souvur de boduskudu te yango nde bango bakena sani na Istanbul na Turquie na mama Esther na madame wa liboso mama Blanche bakena sani na Istanbul balobi nini vour de boduskudu izani kwado onde ba kwado donc otombola sera to mwa muke bona basali na nzambe bazala pe na bashwa biloko wana mombele David mabilo ya sisa mukiliti mais c'est ça bango bakomi na posa ya nzoto en tout cas so zongi na opeso mwa belema omoni biloko ngo ezalaka biso pe tolobi toki pe kotoko na famille lobi bon eza likawa po Marcelo aza leader d'opinion aza bato oyo babelelaka koma nzambe mais etambwiseli na bango nde yango wana bato base révolté par rapport ya liwa ya leki na biso wana mpa leki ya biso mbale eloko ebongaka ke baliwa mpe eza na ndenge ebele tato pike crise cardiaque mais bamoni ke mwana na bango abimai bien asololi atiki bala na ye 4 akeka bobumbala moko akufise sa eloko erevolte bato nde yango wana lelo nakoyambala nsima vraimen tozwa ata na biso tomeka na kosolola mais phénomène mo ezolekana po to parce que abattoir ya monene na kati ya Europe ezalaka awa na Belgique yo mpo oyeba yango David nayebi nekende mwa classe nayebi ke abattoir ya monene na mokili na Europe na mikili Europe ezalaka awa na Belgique na mboka na yo na Clémenceau siko phénomène oyo ekomi oyo na basi na mibali kala ezalaki baobenda mwa nini kadi mais lelo ekomi ya bavalise omoni ndeko azokende aye awa bakomi kosomba oyo ya kobatama pourquoi bato bazosomba bakoti ya kobatama yango David Mombele likambo mpe ezolekelanga parce que colie eza na soni te bon parce que le mosusu bamoni ke liboso kadi po baosoma makoso moni makoso ero wana sito ayaki awa makoso ya 2 euro ekotonda kadi ebukaki bapine trop bakomprendre ke revesaki na mabumu na banini mais siko phénomène ekomi omona mene valise ya 200 euro mais akotia kotisi mais pourquoi biloko kolia otiango na valise ça fait okaba te est-ce que eza phénomène moko ya koyoka soni po osombi les quais de bœuf ou les œufs de poulet mais kolia vraiment dendo fumé surtout baleli dendo fumé babina matungulu bachaka likolo bakatika likolo yo posa système te obwaki kana micro na kolia za soni te mais lozo comme sanga mutalunge Paris na valise monene ke Belgique ou kanisa ke vacances ne na ba vacances boy mais aye ko somba ba côte fumé ba biloko wana mais azomema loko azoki ni report nga siko le kelanga et puis so na ke na ngala ka saki bauti Luxembourg ou bien Lille ou bien Cologne mais oh ouais mon autre voyage on est na Clémenceau voyage on est na ezo ba na ndeni ke na kati ya koti c'est en kata valise garçon amemi parce que mona moi banditi so benika solo koti sana kati
le quai de bœuf na kati dendo fumier na kati pourquoi bombo boy au moins ah ndenge no bimeli na porte te na côté MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Comme tout mon corps, mais ça na kati. Kolia biso pe ba Congolais na kolia comme location. Soni fier Congolais comme fier Congolais comme kolia na pena mona papi gel na valise na éviter soka o bilamba eza bilamba. Même nga peto na bilamba. Tozonga bilamba. Biso ba mère ba sali commande. Donc a go changer ngo na loko. A comme il fait abwa ki bilamba. Atondisi biloko. Eza ba Congolais musu pe ba ya ka Bruxelles ba personne ni 100 so makotis. En tout cas majorité c'est ça pour ça. 99,9 fois 99,9 on a évité mais coller bindé za na sonité mais pas ba Congolais comme sonné za mawatro na mona ki jour leki na offert gola betaki bato ba kota mbongo omi ba sisaki tout jour fait la beta oui bato ba concert mais après concert na tongo na kamu bindé tondi plein ngaka ça match à vite na imanati Clémasso, Badouma, soit simika côté sur l'huile d'olive et zobima. Rabi, yaya, où tu as bivé par de biloko na Londres, à la terre, tout profiter moi, provisoirement, mais ça n'a moi bien, quand même, Batobago soutenir. Mais n'est pas confié au lobby d'azo, bête les 6 boy. Ah, ouais, Clémasso et tout dans sous soi. Il y a un autre, c'est papi na bazongo libela bozongo libela po biso les 6 au côté silia mais biso coup les 6 to na fête ya mwana na mwana 15 oui parce que fête za na 15 na moya et puis na 21 bokende kuna bato baroya barwa ozokara na Clémasso indela balobani bamo ba keza ba Congolais non balinga ba Congolais mingi po ba mon Congolais alia ka penja mais azolia mais kolia soni kolia soni za Jesus mais tango yo zobomba po bato bayebate po to bakika valise eka otie ba veste na moni papi ge na tie bilamba na ya kangi mais lelo ezate na majorité ya ba Congolais lelo dimanche abatora suka ezalelo donc soko kebino kuta gre pi ba ambulance do kuna do motromta ozoaye 20 kg 30 kg ya jambonné surtout jambon vela ipalinga ngomenga vela volo yo tango ya ipoto na Belgique n'époque wana ezalika na ba prix mati ou bien ba matisi mo appris te mati makasi mati et pour to bandoli na makoso te makoso kebo bakabi ça ba mi chopata ba mona bakabi ba isi ba bezo bi ke ba yango ne ba Congolais ba ba isi obongo yango ne koma cher ba RP ba to moke to somo to makasi ba to la makasi ba 4 heures akekanga place po métro bananga na 4 heures akokanga place musupa kangele place surtout ka ba église pe aller bato sur ba église ba ça passer 4 prières pour to kita déjà pour 15 heures déjà ba kokanga c'est ça donc asepeli mingi ndavu mangala sepeli nzamba bomba na zo zilo pe na émission bien trop préparé bien makasi ya bien vraiment pour na mboka so na moni po zuma ba question ebele na komi mo ebele parce que to ba ndenge nini okita parce que za projet mo ya okita na Congo mais okita mingi na Angola na Brazzaville. Pourquoi stratégie Angola Brazzaville? Parce que za mboka na ngina bon tout d'abord na osala na bino na papi gen bon ça tout pona to présenter album na ça des génériques na des rumba ya makasi na bête na ça fait longtemps 27 ans à part 2020 2003 na bimsaka pas de complexe mbalo vraiment na ça banzembo ebele na besoin na zongisa na musique na bato ba mona quand même ba moninga na lobeli Congo mais ba bossa na teki na pe na art na ngai yango nde na osala pona osala générique la soki bimi de na tamo à 2 mois après na kiti na Angola. Est-ce que les lots ça ka ba fanatique pour yo binisa ki wengeza kité bon ngai obinga za génération par génération bazana ti jeunesse tia apocalypse musique na ngai lelo ya folklore wana
les obeta ma partout yo pozo ka bande comme ça bazobeta beta les obligés bato balananga na politique ba otala ngapi ba uzakiri na génération les lotis ka ba mona ta viabi na ta moke en tout cas nazana bato ba sengaki ke waya mbokutika biso bote zongisa ta musique ta sala biso des chansons totales yango na zongisa. Est-ce que ba concert pourquoi pas na ba concert de beta na poto to moni pe na concert moko et dans les tanga minano te yango na lobi to kila na yo na Angola to banana na Angola Brazzaville to ça no Chine après Chine to ke captain of tout la non après to kiti na kini to la kini et quitter le ça nini mais comme ça biso na donné au préparé mais jili basa nini report etonda et vous allez 3 jours fériés au bateau bakwa oyamba moto abundeli bango et toute façon tout ça programme yo pour kende Congo et ça bina bureau et qu'on s'organiser y aura papier gain tout à la peine sur beaucoup de ata ba jeunesse 3-4 et que permettre que et ça la somme arriver na yo des gars 27 ans après 27 ans ouais ba zongi yango na zonga pena na yo David Mombele na jet privé à 7 personnes il y a 16 personnes mais billet moga gratuit ayo. Mais jour on a mon niveau, 3 jours à férié. Bah toi le Moussalate, bah ça la répété. Mais ce que moto abundeli bango ba kwa oya. Et Mankakayo, comment on appelle Kishasa? Et Mankayo. On a Barumbu. Nata Barumbu lingwala. Ota mono makulu ozana les. Journée kana tabulika makulu kopia batombote nata la pe nana susi rond-point ngaba et comment ndenge nino. Rompo nezaka station mo batonga wana na rompo ngaba station mo ezana po matarigini monga fula le mopandi kotoyo o mati ba rigini yolezo rompo nezaka malweka et Makayo makasi 27 ans nazozonga David Mombele est-ce que ozonga na gouvernement kako eza place te bien faut gouvernement nazozonga take patriote makamona musuto kotala ngwa. Mais nga pe na mona so zongi na yo pe na mona kwa ba sala pe loko te nana nyonga moto te yango na uta ko ba na émission papi geni na kozonga mboka nana nyonga moto te na boma moto te na iba mbonga moto te na préparaki na salita na ngai o nzamba tinda nga na loba metaw etikali na zozonga Congo na ko sala na ko planter parti politique na ngai et ko permettre ngai na beta na sala pe tourner. Il y a des concerts à plein air, il y a Stade Kamanyola, il y a des Katanga na Lumbashi, il y a des Goma, Bukavu, et puis il y a des Zeniti, Banini, il y a des mais là, makasi na zonga na mboka, na kotala mabili ya bakoko, na tala pepe plwana, ba mona ngai kaka, na lobaka, na makamebile, mais soki bango bako na okuta na peuple aux allez biso ezaka malchance to bengo malchance ndenge bapesa biso ba richesse ebele yango eboteli biso ba problème na ba Rwanda ba Uganda ba pays wana nyonso eza malchance mais tango ou bien il fallait tous na biso nzamba pesa biso to nzamba otekala nzambe David Mombele problème na Congo eza biso ba congolais yango na to be congolais net David Mombele avani motazo ino oyebiete osalelo koto mona ete bazoina eleti ennemi ya Congo eza ba congolais so ba congolais ba comprendre tokotonga Congo mokolo moko Congo eza vierge Congo eza mboka na biso tozoluka pouvoir ya kosasinaka bato te ya intimidation te etolingi tobunda guerre ya baidée omona bapoto ya ba France Belgique ezalaka opposition na gouvernement ya baidée place ba faille ali bato busu bazola musabatu tozomona ne politique toile pona Congo tonga meza ba congolais pona Congo ezala libérer za ba congolais do yango moni kinga na zo na terpe la peuple ngala bi soki bo s'occuper na makambo ezoli kana mboka na binote et ko s'occuper na tout le monde to aller ato sa musala ngwa ba futi 1500 2000 futi ndako futi ba facture ici et si les hommes sont comme suko ba libanais ba chinois ba indien bazo profiter na mboka na biso mona chinois ti Chine azoteka grossiste azoteka détail libanais azoteka grossiste azoteka détail suko ba congolais ba treleka ko prier na kata distraction moni tout ça l'effort ya kubunda ko talisa peuple congolais vérité ba ko comprendre te
tant mboka pe ko changer ka ba comprendre po to na besoin to zo mabiso to mboka so to lingi to envia ka Belgique te na France te na Dubai te na Arabie mais to sala mboka na biso lokola mboka to za capable mboka za na titanios mboka za no seya za na ba lac za na ba fleuve za na ba rivière to zange loko moko te. Pourquoi 65 ans lelo après l'indépendance autorité ya te ngano ba age to comme to mon autorité to mon nationalité mboko ka Congo ba ko no défaveur et pas éthiopien république avie ezate maya comme les ate ils ba grand faille pour na mboka mboki bandaka développer na pêche agriculture na makambebele mboki fait banana base mboki ko banana na koyiba te na ba assassinat na ba intimidation te mboki fait tongama na mori en moto zo senga ke biso tout ba congolais mokili momba il fait tout vendre c'est stable au le total priorité ba parti politique non awa mondela wela ke intérêt mboka ba parti politique ko après en tout cas David Mombele merci beaucoup merci ngam no senga yo merci ngana senyo lettre nganzamba bomba yo amen ndenge boya nde bozo mabala sima tokuta na merci David Mombele on a papa Mombele le jeu d'une biche merci à trop merci. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.